Boketu ye abeta biloko abele lisi na pekisa ki yoza combattante uta mboka. Obosali pele bele mongo ya. Pele mongo futa. Moi so chance yo beta ba grande salle TV. Beta ba biloko mike mike so beta so moi 10 euros moi 20 euros. So pe mani kendo zo mona bandeko mususu. Oyo tom so baboyaka makambo ngo ya musique urbaine no mais lelo ba embrassango et lo belope mo eloko no et lo belange eloko na seka bango po ba seka leader na biso tango toko se bi mo bi ba to comme ba critiquango oh ba bani no français mi français fallait mi français mabe elongwe wana etale teka matebi so rumba nani aye nani abina mannequin te. Même jazz wana asa babilo kona pokena lobelaka e po ayebi kasili mais to loba kaka so alobi to loba mais avec le temps a aussi la mais nga na ozaka la reine de l'internet pour na otala makaka kokenda bandeko musu poto esali epesi jalousie te bo meka un peu ko limbolango mais lelo autoto so communication musu ndeko na biso jazz auto loba lelo abi trop d'avance. Alors ça marmien sur liboso na bino. Marmien sur liboso na bino. Par rapport à nani, à quel poto liboso na. Nga banda nga kenda poto na nga liboso na 1982. Yena moni ko neige c'est un peu refoulé par mon neige. Nga na be sa bon nombre de neige. Ebo sa nini? Na be sa bon nombre de neige. Poto yo sombe la kene lamba o yake ikoluka mukanda elizwa eta ye ko mwa mobali bon toute fois quoi ya zaka mwana mwasi ezwa etante peut-être ozwa zemi muto akokende njili Roissy Charles de Gaulle njili za 20e na respecter moi ba onyo so na manzata. Mani kena ajona bana déjà aujourd'hui déjà donc il belé on songe ka libala pour manike koko ngande na sabo pe na koba pe apa atoto ngwana bon na koba pe mwana mukewe bien na koba pe garçon de 18 ans il se fait zaka majeur Alda pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale sala markitoko tunanga nini chaque week-end babendi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya
monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News, hein, avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, bon, mais ça, on a comprendre que Bozo, mais ça, on a déjà signalé assistance, il y a une caméra. Crisco Louvandi donc professionnel ma sécurité so mon ngana bimine na bimiona et ça non été sa caméra ya Crisco donc réglage à image et qui makasi bana poto bana mokil mobimba ndene sa même sera toujours derrière actualité nous oblige vraiment à kolobelango pour to lobelango te banani ba kolobelango donc tout ça on a vraiment tout le monde ba communication kili maloba et bele ndenge ali sécurité tout le monde ndi konaso jazz kavulozo oazo savourer vraiment mikili ya mputu mikolo azoloba kaka na ebiti azoloba pona banani ezo swape banani alo mambe belé ya osakana te azako na poto azo collecter azo somba bilamba o memela bakani pia na wana Kishasa abia kenaki poto liboso na bango de moment ça no salanga liboso na donné ba trop d'avance quoi to moni pe na ngambu mususu o wapi to monaki moi ba Tresaima côté ndeko na biso Karine Mokonzi na Papushi na Eriche Watanabe donc na habité lelo to mona ndenga poster vidéo mais na sanga monte je suis avec celui ou celle qu'on appelle Maniké de John Yandaya Mandaya. Donc la reine de l'internet, avec elle nous allons peindre le tableau de la situation. Bopé sanga chance hier vraiment linga papa français na salué bongo Maniké de John poto banda bongo émission na biso. Bonjour Maniké. Bonjour mon frère Vadi. Bonne santé. Bien habillé hein. Merci mère. Voilà, mon bal l'attendait boy. Mon bal c'était mon bal mon lati polo avarez likolo na solati jean na liseko no cheli papa olobi oza poto. Polo on peut avarez le zata ya mauve. La couleur à bibembe te ou là polo sur ya varez ya rouge. Sang de martyr. Amondeza. Oui, merci Maniké en tout cas pen. Ozo mona mutaza na poto eza yo. Muto aza na poto aza na Kishasa. Il y aura polémique. Merci tous les John wana mais va te côté vraiment na bien liso na biso tikana saluer donc centre menuiserie ya munene ya Rosarante so moni ba kitio ya lekeleke boy ya ngebu ya kafu oh vraiment so vandi donc ogine lenge ko vanda eza pona maison cool décor oh wa biso lingo zo bongo vraiment bazana 089 01 62 587 donc 089 01 62 587 ba roselo ba kit on a pris vraiment ya kitoko ya rosakana te soma ba kit na ba maison musu ya minene o ba osaba na orgueil ba osala ka kombo mais kit ekota na ndako ko mobeba mais na maison kula okapa mundela so baba omoni loko mundela sani na maboko acha yango trop cher parce que azui temps penza ya ko savourer de faire la chose quoi nécessaire na maison kula décor et pas vient na biso vient na biso kula donc okofana na kiti ko umela ezate ke kiti ofandi ba e bukani menisier comme ya ko renforcer ti voilà. Oui, merci Maniké dernièrement toto sa émission o wapi na tuna ke question le bosaki Maniké ko kenda bandeko musu poto esali epesi jalousie te bo meka un peu ko limbolango mais lelo toto so communication musu ndeko na biso jazz auto lo balelo abi trop d'avance alors ça marmien so liboso na bino par rapport à nani ke poto liboso na nani nga te liboso na nga nga sina kenda nga banda nga kenda poto na nga liboso na 1982 na tokei na sali 2 ans tozongi
82, 76, 82. 76, 82. Donc, 76 déjà, j'avais 12 ans. Voilà. Donc, pour ta soukanaya, au panaya libela, na kangamba koto, ils en ont 91. C'est quoi qui porte par rapport à ça? Ken, pour Ken na Ken date. Nga ya bi neige. Il y a un moni ko neige, c'est un peu refoulé par mon neige. On a besoin bon nombre de neige. On a besoin bon nombre de neige. Poto yo sombe la Ken elamba. Oh ya ke ikoluka mukanda. Et ils ont été yé comme moi mobile. Bon, toutefois, quoi ya zaka moi na moi si hein. Et ils ont été peut-être aux zemi. Moi mobile aux zemi. Kasi ya za moi si ya za moi mbal. Te fa aux zemi. A aux zemi. Okina poto ya klando. Tande bat ba ole na kata mai. Tande bat ba ole na mai. Akenzela tirkite maniki. Akenzela tirkite makeka clandestin. C'est eux qui encouragent la clandestinité. C'est pas bien. Faut que poto tout droit. Ça la démarche. Et puis il peut suivre temps. Makeka klando. Normalement il fallait que nga muto na pesa ka respect na vie nga na kendaka muto akokende njili Roissy Charles de Gaulle. Njili za 20e na respecter. Moi ba onyo so na manzata. Manike mono ozu chance ya okende susute malgré tout tangé so kenda déjà. Mais moi te kay nozonga peka na question c'est comme si côté mais la makambo boy ko kubisana mama clandestin boy. Et ça jalousie t'es vraiment jalousie par rapport à qui et par rapport à quoi? Pour tous ces cinq là c'est ici là. Mais Kolo Babenga Brown Cook le bâton de Moïse. Hein? Brown Cook le bâton de Moïse. Babi Gentini Ngobinana sali ba mariage té. Hein? Ba mariage isa les bâtons de Moïse Brown Cook. Hein? Et que ce soit que non gagne na zabo ene so amina ke poto normal parce que Gentini Ngobila a célébré mariage kalaté. Mariage Gentini a célébré ezala yanga. Mariage na yonde. Na tête de ville on ezala nanu yanga. Pour na célébrer mariage té. Hein bon les bâtons de Moïse. Manike na ajona bana déjà ozu déjà donc belé ozo songer ka libala. Ah pour manike koko. Soki Sankara ya na ngai. Soki Sankara les domestiques patrons ya na nga. Obenga sikona. Mais ça moi mobali mo mbala ko bala tana 80 ans. Et moi sindete. Ngande na sabo pe na koba pe apa atoto ngwana bon. Na koba pe moi mukiwe bien. Na koba pe garçon de 18 ans. Et tu fais zaka majeur. Na koba pe moi na 20 ans. Yo tolérant no mona ngai mo mona mukie tom su mo no Jonathan Obima par exemple na maman mo boko tolérant. Tolérant parce que pour nous réponse tout na Macron. Que tout na Macron. Macron kuta na mo kili mo bezo mona. Tout na président Macron. Avant on a personne répondre. Nga soyo de ba balingani ba mikie na mkolanga bikio tout na Macron. So président Macron pesio nini réponse pourquoi linga mama wana au bazan écart il y a 30 ans après on appelle la pire réponse. Manike pas na so ba africain que makambo ngambo. Sacrilège. Ba africain. Ba africain le monde évolue. Rumba congolaise coûte kufa mutu nyonso koti na showgaze mutu nyonso zo beta vitesse. Tozo vivre lelo. Tant on critiquer tant mususobi pardon manike tant obi que rumba congolaise kufa mais tout le monde a fallu pour pas mettre disque na marché aux abongo composé na ba rumba au peso cartonné tant on obi que rumba congolaise kufa c'est comme si on attaquer bango nyonso na lobby rumba congolaise kutu ekufi na attaquer mutu nyonso te na lobby de vérité pourtant fali ayembe makama mindele balobaki yo te bango ka na rumba. Mais lelo tout le monde va beta showgaze, tout le monde va comme ça musique ya lelo afrobeat. Les autres peu manike ndozo mona bandeko mususu oyo tom su baboya ka makambongo ya musique urbaine ouais mais lelo ba embrassango et le belope mo eloko no. Et le belange eloko na seka bango. Pour ba seka leader na biso. Tant toko se bi, moi bi ba to comme ba critiquango. Oh ba bani no français mi français fallait mi français mabe. Et l'ongwe wana etale teka mate biso rumba. Nani abina mannequin te. Hein? Nani abina mannequin te.
Nous avons un combat. Oyo nini. Nous contre le territoire. Ok. Esengo ezaliye. Esengo ezaliye. Nani yemba esengo te. Une danse. Nani yemba, nani binango te. Tokos. Album oyo. Tant que bamisi contrôle ngabi fali penda Tokos ezana na moto nango. Alaksa bango kaka kino na bête internationale na réussir. Tokos na combien de trophées? Lelo maniqué. Tikanga na comment monopoliser moi parole na habité. Toki communication moka qu'il fallait pour se produire na mikoloko ya na Bercy mais tout le monde est papa ni Kofi Olomide ça peut qu'en Europe kuna mikila putu o ba boye abeta est-ce que ba combattre ba rotiki la fali ba repese chance wana Kofi abeta na e et puis maintenant ça va koka na pété fallait Kofi a Kofi est-ce que ba pekisi Kofi abeta est-ce que dato Kofi abaki abeta na ekokita mais bazo passe la ba fiche ba pasoli ba fiche c'est la date en on ce qu'on bête bien été kama boketu premier kama mbozolo boketu ye abeta biloko abele lisi na pekisa ki yoza combattante uta mboka obosali bele mongo aya pele mongo futa moi c'est chance sur beta 47 TV beta babilo amike mkende so beta so moi 10 euros moi 20 euros. Pourquoi mutu azana na trône ya mboka oyo eza combattante c'est quoi combattante c'est comment on comprend na binoté mutu za président so c'est combattante diaspora combattante mutu ali DPST et bon siko balingi ni susu babaki bacha combattre bacha bon combattre balingi ni c'est que congolais ba eloko alingi te tant na mona goreti luvuezo na mona Belinda Diakese Francis Kalombo solution ba longola ki nyamekila ba binyamekila ta lendenge ni ko bengane na mboka te so bengane nyamekila na mboka mal chance kota monde mal chance koti Francis Kalombo solution nyamekila maniqué auto beta les sola ba clandestin vraiment ils ont pesa biso passi mais quand même peu ko beta ngomuke mon côté tina katite toto mona bandiko na biso en tout cas avec tous les respects ba méconnaissance ma famille bon si bandiko na nzela et tirki vraiment na ke pesi passi même moko ya biso pe ba pandisango na bi ke wana pe leki na vraiment ndeko na so fifisi wa atiko bung ça peut grande sœur na nzela wana kaka na makambo esalama ya naufrage wana moi lilobani ko loba ilobe salinga mawa salinga mawa makasi salinga mawa bana bitike batikala bana mike babota banka misato moko na Afrique du Sud au place fait on doit faire ça moi qui Afrique du Sud moi qui Angola attaque non ça fifite jamais na babi jamais moi na sola na e salinga pasi tona okikeza oya zaka na Angola nda kufi mwana mama ndeko na ye ya mwasi batikala na mbala mikie papa na mwana mama na bamba kufi akesu ko kufa na mai donc ba condoléances c'est belé vraiment na Fifi je suis de cœur avec toi ataku tu sala na makambo mais natanga olela tana moni sœur na Charlie la succès aleki salinga bien. Donc, ma condoléance vraiment à Fifi. Fifi, il faut que tu sois très forte parce que à sa soeur n'a pas au très attachée. Merci en tout cas que comme na kanala fimbu na fimbu maniqué en tout cas makambo ngo pene comme ko lekela so mi tout poza batali bosote ba kufa na nzela wana na ebité pas ces en mboka ba bongisa mboka bat ba vanda comment mboka oyo jardin de Dédé en kati nzamba lala assista awa Jésus aza noir maman Marie aza noir mais pardon on me sur le débat monsieur Jésus aza noir oui Jésus aza noir a noir aza juif te Jésus aza noir bah apparition sur Marie Azaki noir la civilisation a commencé en Égypte l'Égypte était des noirs Moïse était noir mundele nde muto aya ko sala biso bongo pa mi pe sa force jardin de Dédé ezala na kala ezala na ba Congo
village na Banzangongo. Voilà pour la église de noir comment? Pour na solo pende à univers. Purement univers. Mondele nyonso se banda awa na Congo. Et on mona rapé. Toujours mona passe mingi. Parce que tu bosses na ba entité na biso antiquité na biso. Tu bosses na ba. Voilà. Voilà quoi. Oui, merci Manique en tout cas. Na comprendre mama fifi si wa bando ka ki on a comprendre que on attend pas na otala na Angola wana et puis na so Nathalie Paris na moni Bibish Kamalandwa Mimi Kamalandwa Mimi Kamalandwa so total na Angola to mona kaka R9 l'imbattable Saragoyo Sarah Yogo ngamona be ke goyo habité Sarah Yogo te na be ke Sarah Yogo mais gaz na gaz asali erreur maintenant kimeli ngamona be ngakesa qu'est-ce qu'on a bon ngabe ke Sarah Yogo. Merci Manique, tout embrasser Mbamoko et si vraiment ils ont glacé beaucoup de sang, ils ont fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde a communication monene et salibate belé pené c'est on a que yo pétam c'est salo pené c'est pour poser congolaise compatriote bande kwana tout le monde a dit moi babulu yeke mo mikolo e bimaki e bima te bango mbale mère tout à la caméra et c'est là moi te ko bima lobi to moni wapi. Après avoir connu Karine Mokonzi et Richard Zuyeba bijou boyena boyme lobi to moni Karine Mokonzi a posté bon vidéo pena na yene Richard Watana be donc un bonnet difforme et ça le ndeni attaque congolais mo pandi ça ngelo côté yo mto poser nga ba question na bisa que na ba sa ba je na bisa que ngote que retina na Karine ba en bon terme na loba na ngote na émission tout ça na bisa que ba sa ba je ça ba en bon terme na bisa que ote obo sani klasiko tout ça émission ngana na eso na héritier na Karine baza na problème te pour ko zapper na problème te lokola baza ko lobela bango te baso ko ka musique te yango ba komi ko sa ba je wana pour ba lobela ka bango pour ba zalaka na actualité wana ba buzz alors biso va na buzz te biso leader na biso sala makamba uti ko beta nde yo kamande ba obina mande beta Bercy sala ba 3 millions de filles leader na bango azo sala elo côté yango il faut ba kosela ke makambu ozo ndima ngo pe leader moko kizengi nga ebite leader andengwa anga pona nga za ne leader te mais quand na perceptive wana ba ndeko na so musu batikala bina gishasa o bazaki na équipe nationale to moni Joël Chaud na ndino Karine Mokonzi ya Jaël Ekoli na ebite ke obinini zema Jaël Ekoli ana zemi ana zemi c'est pas que ana zemi te nani susu anga na ezo information pa ya moi mbali azaki mbali masirika question na me repose un peu Yannick wana te lelo bakabwe na Karine Mokonzi na ebité bato susu bazalaka on ba buzz baso ngaka ba lobela bango basila même jazz wana asa ba biloko na pokena lobela rae po ayebi ka sili mais to loba kaka soit lobby to loba mais avec le temps a aussi la mais nga na osaka la reine de l'internet pour na otala makaka na otala nanu basende nanu basende soyez les bienvenus au pays ma petite sœur Mimi Kamalandwa na Paris wana Elisabeth Mayangi maman Anton na restaurant de pêche Jancy Telaya Jancy merci beaucoup ya Jancy restaurant zaka moko na Bruxelles café aka moko chez Jancy Tela na anti gigolo restaurant de play. Et Manique question mo boye utai pa ba fan na yo ton na sagno émission autour ba tout à l'heure ba binanga Manique mais quand tout le monde c'est comme si ayo ki ba conseil na biso c'est comme si Manique a dosé ba biloko ba mo na faux pa na yo neti ba tout le ba en vérité ba neti quiti. Ah bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup sur mon yango bon bon. On appelle na mona place na vandi na plateau te na mbale diamba na bae na moniante. C'est mona. Na kuti goza raté ko zombale diamba kuti za otamsu morphologie na ndo za no zo communiquer pena ke muto. Dans so talika morphologie mutu tamsu ba meli ba value.
pour la pongi bien te tam so ameli ba tranquilliser yo bika akwiti ouais ba pe que notre tranquillité peut ça akwiti ce sont des médicaments pharmaciens nini pharmaciens un télo hein hier vraiment les gars de John venant lui son drama on va dire sous plan mais il faut comme dans les autres dramas disons hein asola bien wana mwana libota moko libota ka to ba ande ko par alliance pour ande ko prince na kota famille ababia hein naninga bino mingi surtout ba maman 100% joli na comprendre bino souci hein Yann Marie na comprendre souci hein na comprendre souci bana ngola nyonso koko ingila karate na kin nalinga bino mingi Paolo Tudilu babi Paolo Tudilu na ngola wana ndeza wana tozana na epa ya mama Dora na babe yango na portugais Ponesh na la chonnette chez mama Dora la Cafouz. Merci Maniké. Mais Maniké, lelo o pe donc tala boy nde makambongo kendelaka vraiment ba guerre mama musique au bokota et c'est ngape ba voyage boy na bemena mo lokwa batangambo na bino mususu wana ba misala lokwa ba différencier na bino bazo mene bino ba keke mo trop bino botika moni biso zozana biso kana fali totana banani ba okene voyage ba ke ya clando banani ba okene voyage bazo bela ta ba okene aéroport batne so maboko likolo totala na wana penande totala nanu ngaza somo te bake na bango baganga na bango me ba oya ozwa nde biso Manick de Jane yo mota na kitina no pour la pesa na balongo merci mbinga pa na kitana aéroport na kiti bobu na kiti na avion na fuka na pesa na baiser pende mabele mwa batu bagange babombinga na commentaire abi obaki olata kilota mukuse siko na makolo ngulu système ba mama makolo ngulu na ngonga na likolo ngonga ba ngonga mike wana to ba mama bandola takalo ba ngunza bandola ta ba clochette wana na olata makolo mibale na kupa mukuse wode munela rozong sote so ganga siko yo mama ye na locks mama aye suki ni ocha locks yango na ngaza na suki nga na suki ngana na suki ngana na nyonso ba pesa mutu ngana na ngo suki ya pembe suki ya pembe te nga suki ya pembe penzo somoni ngana botama nango nga no be ngamani ki suki ya pembe na kama ku suki ya pembe ngo edimna nga ekuti zonga kunde ezaka suki ya pembe richesse mais maniki na ebite richesse ngo o suki ya pembe za richesse te suki ya pembe eza sagesse et je suis pas sage. Je suis très sage. Il y a un colongo de Zozela. Bah, au batama, baye. Bon, il y a un concert, bah, batem, baye. Bah, il y a un singe, bah, bon. Bah, planko. Poto kabela bango. Bah, ya kala, bah, vanda kuna, bah, inspiré. Tolonga, bah, ketchup, bah, pesa, soto kapo. Biso, ok, toke, to zongi. Biso, ok, to zongi. Na gloire. Toke, na gloire, to zongi, na gloire. Manike, supposons que, fallait pour passer les pénalistes, il y a voyage au Canada. Comme vous avez bimité. Et bimité, même peu journaliste à mon sous-té. Liste à Canada, bango basi bazwa nini liste à Canada ba expliquer kingai na sous le kao kapazuria que liste à Canada ba okeka na visa bazwa wana. Eza visa mon sous-té. Canada pesa bango visa ya 5 ans. Donc ata ba lobby nde ba expliquer nganga na oyoka oba olo bananga na est victime. Na otala batuté. Mais le surprise moi botemba ni fallu pour fallait loisa influent au saranate à créer les pe mutu moneti ba pour ça moi belé côté ne ba grâce ba ser ba gloria mais tout le monde va répéter bazala bon ce que tu as répété ça capache et bon ce que tu as répété ça considérer osa considérer kuna considération de ce que tu as répété à journaliste au sein toi comme ça orchestre ça besoin ba journaliste senior bon muto maniké anda ko lobela o mère na nga
et il y a une mère. Donc avec tous les respects, tout ça une émission. Si qu'on a bien maniqué de John. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Supposons pena que improvisation mo ebetamen influence le king kombo ndeko mo ebimi wana po to okara yo base mondo bake so ba memi mutu mususu eloko le bomanga fo te seka pe mondo on ba phrase mo yo sala ni hein so ba memi mutu mususu on be lo mo yo na ba soki ba memi mutu mususu pa na monique no sala musala te ba memi mutu mususu ave ezika likolo eki baka mondo kiti hein et ba kambo bando na zamtali boso abi jomo bo ya professeur aloba ya politicien aloba ke ne papa Tshisekedi akeku na ozonga te ebe lo créer les problèmes nga pe ça créer problème ya problème dans zando quel boso te nga bunda pona e victime nga zamba communauté lingwala na kota te ezamba ba to interférer kena bambu mabanga yemo iba bien que no vandi bona problème affaire ne ba ko na yina na pour kiko kikuna na problème makasi yebe na mtu musume yete yeso na moni fona bana mbango po dimension inelanga ba kenga sisai na sisai ko success silai on a success silai biso nga loba ngoko na bitumba na ngai na koloba na ngai lelo mutu nyonso alanda mouvement amatisa fali akoma place nga na linga na commissaire likolo mutu nyonso akoma otaka afali na internet na kuta mutu to afinga afali mais lelo mutu tout respect na loba ngo ngai général mutu na sale koma na loba ngo ta na loba ngo bato e victime ba yo kakati nga kuta ba kombo ba do ba surnommant un grand homme le quoi fallait ba pesa ina ba kombo ya ba surnommant ba ngolelo j'ai fait fonga me kakale kasuna oboka ba professeur bimaso mais c'était la okufa na bete ka moko nye mani que na super chance on le pour signaler nga pour on dit to consommer moi tango trop na zu chance on le pourtant mamore bimaki na zwara yo te tika na tuna yango bandi on a fait couple boulot baba bimisa ke lo mo ke fala yemba nzembo na mo morso ndambu mais na kati royemba wana bango basenga bon pona bomba bebe sengi mbongo te bana posa fali abongola motema na ebite malgré toute obligation mais bango siko bango pona bango fali za motema mabe abongola motema ta se convertir se convertir na nini neni yo oko critiquer moninga yo yebi motema na été nzamba je suis le seul qui sonde le cœur et le rein. Il est le seul. Il n'a pas donné même ses pouvoirs là à Lucifer. Alors personne n'a couple bouloba. Tokos. Bana poto bana mokilmo c'était maniqué de John on a mère nanga vraiment. Donc maman manda abomanga mabe donc on s'arrêter nem da meke un peu ko peindre les tableaux de la situation to bundaka to commander bino bolingi bo pesa ba suggestion na ba remarque en tout cas on te kolisa musala na profiter l'occasion pour na saluer ya Louison Drama
qui maniqué de John Nenga lobi bien habillé na bokasi ba illusion drama na ba venanga Hervé Malenga papa français na saluer pe assistance ya bande ko tout baza vraiment bana poto bana mokima ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas bon s'abonner massivement na Fimbu pour lui juste à l'agréable ciao ciao.